kimia. Ok, merci. Toya awa, to yeba pourquoi ba fille ba pasuli ba ballon na bango. To koki kozwa kombo na yo na âge? Kombo na après-midi, naza na 22 ans. Merci. O pasuli ballon pona nini? Na pasoli ballon parce que aza mwindu ngalinga na mibali ya pembe mais ani kitoko nyonso bien. Si partout goût. Mais pour aza mwindu. Merci. Merci, nazi on peut m'habiter. Je pose à kitoko. Aza donc ezo laksaki aza bajar ya baso sepela na bango. Ouais, mais pas trop peu mingité hein parce que attends nzela boye. Ngana likolo ya na se. Donc na monité. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Sarah Merlia, naza na 24 ans. Merci. O pasuli ballon na yo po nini? Déjà, il est beau. Aza na ba critères na lingaka na pasoli ballon pourquoi? Parce que déjà 30 ans. Na linga ba 33 35 mata et du coup l'herbe banti ko tuna ba défaut. Et là, moko kana sepe na hotel bikanda parce que tu peux okoki peut ko changer moi sinayo. Moi ça cause à la tandingini na kanda mais la seule personne ayo ka saka mbali na o changer. Parce que l'air ko pese lo kwana. OK ma be makas. Mais tu as des qualités et tout c'est bon. Olingi o bakisa na ndenge lobaki ba défaut wana o clarifier ou bien ozo tikalaka na ndenge lobaki? Ouais, et dépendant quand on est dépendant. Je vais être au travail. Au zobenganga ba air tout, natalisio que voilà non ça la boy. Mais tout le temps, vous avez toujours nasimam kona ko tu vois, mais bleu a bon. Les biso pe mbal netinga hier, na sepela nango comment trotter. Donc si je comprends bien yo posa mta kanda. Donc kanda na kanda et bala na te. Non, Mais au contraire, là c'est Camille. OK, mais tu peux gérer. Quand on a gérer au dépendance, on doit chantier. attaquer c'est liquide. Mais dommage, bien, t'as une belle taille là. OK, Voilà. merci. Merci. Toya awaboye. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Rebecca naza 25 ans. Merci Rebecca. O pasuli ballon na yo pona nini? Na pasoli ballon na ngai donc na monaki ya koti na bi vraiment o aza ba critère ya mibali na lingaka. Aza vraiment tout vraiment akuka. Parce qu'on a pasoli ballon parce que lobi ke ya lingaka mo sa silika pamba mate. Parce que nga na silika pamba. Nga tali kamba o silika te na silika kaka biso na soira temps pona limbisa. Siko e simba te. Nyango mo na pasoli ballon. Ok. Azali, Rebecca azali ba choix ya basi oyo basepisaka yo? Attends na ndoto te. Atana? Attends na ndoto te. Po nini? Ah, ye niveau kanda na ye na yanga isimba te. OK, merci. Merci. To keboye. Kombo na yo na âge? Kombo na nga Rate na 23 ans. Merci. O pasuli ballon no po nini? Na pasoli ballon pour nga linga mobala za na mwa libumu. Yesu kwa za libumu te. Mais à part wana za na bien. Mais ko komisa epe libumu. Oh, koma libumu ndeni. Na biloka kolia à l'aise, non? Merci. Azali bagu ya basi oyo sepela na bango? Ah, non. Azaba goulanga te. Po ninte? Aza un peu nene mo mingi. Azaba goulanga te. Yo pa baguna nga te. C'est un peu ça. Ok, merci. Toya boye, kombo na yo na âge? Vanille yango j'ai 23 ans. Merci Vani. O pasuli ballon no po nini? Parce que aza vraiment ba genre lingaka et puis aza vraiment ba genre nga vraiment na lingaka. Mais o pasuli po na nini? Na pasoli parce que le basa sportif. Parce que j'aime pas les sportifs. Na bangaka. Mo banga nini? Na ratiti. Na bangaka. Merci. Vani, ce que au monier quelque part, au repé ça et moi tant, pour na moi li solo. Ouais, na oui, ça est que enfin ngaza sportif et sport de contacter. Voilà, il y a rien à Peut-être rebanc. que le sportif ya ndenge nino sala. Athlétisme. Ngaza athlétisme. Et athlétisme na habite so yebi. Ma course à 100 mètres, soit Non, longueur. zambangu. Tout ça, c'est genre lourd, bon. Après, à part ça, il y a un basketteur. OK. Ouais. Là, entre parenthèses, on a le bas équipé. Mais à expliquer ce On a que dommage, hein. On a regretté.
Non, parce que il fallait préciser bien. On a dit mais ce qu'on précise quitter, c'est pour cela. Et on a le biquet donc sportif. Mais c'est pas trop tard. À lobby na osiko ke yaza mutaba mbango no ka vitesse. Tozongisla yo ballon. Ouais. Ouais. OK. Tozwa ballon. On a Vanille. Merci. Merci. Bon. Tozongela yo. To continue. To koki kozwa kombo na yo na âge? Jennifer, 23 ans. Merci. Au passe le ballon no po anini. Déjà, à l'objet Makambo Kanda, nous avons impulsif. Entre parenthèses, dans la petit exemple, il y a que si on a boulot, elle n'a pas bien été, tout ça, parce que moi, je suis genre de femme collante. Vous comprenez? Donc, collante, quand on a collé, au moins, on a essayé de donc, voilà pourquoi. Mais explica ki mwa muke so azana musala azana mwa makambo ebele akosala so ozobenga ekotya mwa badérangement parce que collante donc j'appelle à tout moment au moni tout ça là sikoyo ye supporter en outil en fait voilà pourquoi. OK. Aza baguna yo Aza à taille moins C. Aza mi soit bien. Aza vrai chéri. OK. Merci. Kombo na yo na âge? Brenda, je 24 ans. Merci Brenda o pasuli ballon na on. Expliquez biso po anini. Bon, na pasoli yango parce que le biaza mutokanda ngapi nazala mutakanda trop chaud donc et aussi mbate. On va changer makambo na kando ndenge nini. Bazoko mabe hein. Mais il est beau, il est mignon, tout OK. On dit ko bongisa makamakanda? Oui. Voilà, enfin. Eza kanda te ozokanisa wana na lobby. Peut-être ozion mabe. Nga na seka mingi de base. Peut-être moni ndenge na lobaki déjà en l'équipe voilà. So nous t'as prendre na yo, wana na bosi. Mais nga atako simba moi aussi oui. Jamais. Na ko sala ngote. Donc peut-être ozion mabe, fallait pas na expliquer très bien. Mais ozaki toko après na taille bien. Déjà Miss Nupe na lobani. Voilà. Eza mwa clair po na yo. Ouais, oza na chance kozwa ballon na yo. Oui? OK. Boya na ballon wana. Moi il faut expliquer bien comme ça va comprendre hein. Aza ne mutakanda kana makasi te. Merci. Donc sana awa. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Bios naza na 25 ans. Merci Bios. O pasili ballon no po anini. Déjà naza na réponse claire ya opesa. Comme tout là na ote kolobala linga mibala mikuse. Déjà tant côté na ganga ki wow, mais par rapport à taille nae et dengaité. Voilà. OK. Merci. Sœur Nabiso awa azali bagu ya basi basepisaka yo? Oui hein. On y est monté hein. Mais après il y a ça ba choix na épée. On forcer pe pour la kaka choix ou yangai. OK. Merci. Bongi. Non. Merci. Tozonga awa kasi. Pona yo, OK. Na mama oyo ozali na ballon mibale. OK? Na kosenga na osikoyo soki okoki kotuna bango question. Baza mibale. Tindaka question, to kende pa na bango pona tozwa ba réponse na bango. Bozala bana bosalaka nini na vie nazaka na deux questions na oyeba. OK, ça va. Tokende pa na bango comme ça tozwa ba réponse. Bon, kombo na yo paselinga yeba kombo et puis na ba question apesi pesa y réponse. Mon nom c'est Vanille Angou. Non, na botiti. Et puis il y a mibale zalaki soki ba lingi basala nini? Basala kanini na vie. Moi je travaille. Na nini? Supermarché. Content déjà que on s'est débrouillé déjà ça bien déjà le mot ya bien ma caisse na CP là. Merci beaucoup. OK. Merci. To ya awa kombo na yo na ba réponse na ye. Brenda, je 24 ans. Na botate, na te kaka ba perruque, ba robe, ba chemise pour les filles. OK. Merci. Bon, na osenga tuna ba susu question mususu pona sunga yo osala ba décision ya malamu. Donc lo comme so lingo ba kisa pono yeba. Na koyeba soki omitié na kati ya couple.
neti yo mwasi oko apporter nga mobali nini en vrai. Ok. Toya awa. Réponse à la question là. Bon, la première des choses, donc, Naroluka d'abord, ceux qui ont un camarade de belé, na moni ke bazo apporter le et le côté, na ko diminuer ba camarade. Ceux qui n'akuta qui na dépense trop ambiance, trop diminuer ambiance, ceux qui la dépense trop diminuer dépense, et puis na repé ça yo idée, to créer et le mort pour esunga biso. Et puis beaucoup plus, na mémoire na nzela nzambe. Ok. Vous êtes d'accord? Oui, je pense na eza ma ile mingi. Ok, merci. Toya awa. Et puis, na yope, pesa réponse à la question là. Non, j'ai pas compris. Oniko, lo bango Oui. susu? Question. Quand on a tout le susu. Auto tuna mususu wanaka. Ouais, ongo tuna ngoli susu. Question na eza boye. Ceux qui ont se décidé enfin qu'on se mettre en couple, na couple. Oko memela mbali o mitie na kasi ya couple wana na ye oko apporter nini. Premièrement, on a au Mimilo, ils ont dans Zambé. Et na longolo na on a vu oyo na ki kokuto yango peut-être aux qui à l'est na baninga na yo et puis na ko sala tuna écarté na no na ba oyo baza mabe na tikono na ba oyo baza malam o baza ko porter un plus et c'est ça. Non, ça va. Bon, ok. Donc, oza na ba ballon bibale, na kope sa siko e pa na ba fi, bozali na ba question pe bolingi bozongi selaye. Ouais, toya awa. Question langeza que après 6 ans au passera ni na vie na yo. Et est-ce que au passera pe ko bala un jour au passera pe ozala papa et famille. Donc c'est ça. Voilà. Question à Liboso Ezaki, oui. Après Après 6 ans. Ouais. 6 ans, ils ont belé. Après 5 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu penses dans la vie et puis... Oui. Ko kanisa ko bala iza bato belé wa kanisa neti biso ba mbai to kanisa ngote. Eza plus pona ba bana basi. Non, to kanisa ngope. Neti ngabwe, ne nazabwe. Déjà, j'ai 30 ans. Donc, nazo kanisa ngope, ezo tourna nga na mutu. Donc, deuxième question na yo ya ko so na pensa rapé na koma Père de la famille. oui. On se prépare déjà pour un OP. La limitation, c'est l'homme sous on a se préparer plus tard et on a la bonne père de famille. Ok, c'est ça. Ouais? Ok. Toya awa pona question mususu. Bon, na otuna kaka ceux qui sont en couple ambition na yo et ozala nini na vie ya mona mwasi ozo vivre na ye. Ambition eza ebele. Déjà, ambition liboso déjà oh sambe ya tchala mukili. Moi sina mbali bazala ensemble. Déjà nga na apporter l'eau. En plus neti na mabe oza nango na ko faire et améliorer yango. Et bon on a boulam. En plus déjà deuxième oh Bible peut le voir fonder une famille. Et ko tchabana na pe na encadrement moko ya bien. Si évolution et kokene na terme nango. Ça va? Ok, merci. To zonga boye. Ok. Par rapport, il y a makambo yo ki awa. Ngana zali kopesa yo pik oyo. Oyo zali pona yo simba boye. Par rapport à makambo yo ki, na kosenga o pasola ballon kaka moko. Na bafi na biso mibale batikali awa. Pasola ballon oyo moni ke makamba lobi ezo seplisa yo penza te obi ozo mona ke futur ezali te. Kaka moko. Merci okoki ko tikala awa. Simba na yango. Ko tikala awa. Bon. Ozaki susu ballon. Lesa biso po nini obomba ki yango. Bon, na bomba ki ballon parce qu'il n'a sepela ki na ye. Au début, alobaki aza mutu akanda et après aye ko faire comprendre que eza pour une raison boye et j'avais vite compris. Merci. Et puis yo opasuli ballon na ye pona nini? Pasoli yango parce que enfin, au début azaki un peu
na mwa kanda mwa mingi na réponse na kolobela ngai après plus tard na mona sincérité vraiment na maloba na ye na oyo natalisi ye ke eza boye te yango nde na ngai na loba na ye. Ok, merci. Bon, tozonga lisusu awa boye. Ok, yaka na biso. Totelema awa, soki okoki kotelema mwa ndambo awa. Ouais, pusana boye, pusana boye, pusana boye. Pusana mwa espace. Ok, bon, siko na moment oyo, na kotuna soki bozali na question ya suka, pona tomona soki ezali match, ou bien ezali match te. Donc, soki